Bokono ya diabète ememaka na complication ebele na bomoto ya mobele. Soki lisungi ezali malamu penza te ekoki komema bongo mwa mikakatano ebele. Moko ya bamikakatano yango ezali bongo rétinopathie diabétique. Kasi tolanda boni complication yango esalemaka ebandaka boni pe toyeba soki lisungi ezali. Rétinopathie diabétique ezali maladie oyo ezali causée na komata ya sukali na nzoto ya moto nde ekei kobebisa miso yango na babengaka yango rétinopathie diabétique. Na koloba lisusu ezali neti complication ya diabète na niveau ya miso ya moto. Rétinopathie diabétique s'installaka na miso ya moto soki komata ya sukali na nzoto ya moto eumeli makasi. Na diabète oyo tobengi diabète ya type 1 ezalaka après 7 ans. Na diabète type 2 ezalaka penza koumela makasi. Yango wana bayebaka yango à partir ya surveillance na dépistage. Yango ezali na mbula te kasi kozwaka moto nyonso oyo azali na bokono bwa diabète. Mobeli asengeli bongo kotalisa misu tango nyonso po ete akoka kokweya na likama oyo te. Soki moto aza diabétique déjà connu, il faut banda kosala surveillance, banda kokende epai ya munganga oyo atali mambo ya miso oyo babengi ophtalmologue, abanda kosala examen ya miso oyo tobengi fond d'œil. Il faut kosala contrôle na mbula moko na sanza nani motoba to 6 mois aza kokende epai ya munganga na ye ya miso po atalaka ye na bapareil na lakisi bino wana batalaka na kati ya miso na ye basigne oyo ekolakisa biso ke moto oyo azali na rétinopathie diabétique. Rétinopathie diabétique ekozwamaka en charge na lolenge nini? Za bitene mibale ya traitement. Toza na traitement non médical. Traitement non médical wana enkoloba tozali na surveillance na équilibre ya sucre na ye na nzoto. Yango ekopekisa ke moto akoma na nini na étape wana ya rétinopathie diabétique. Ezali na dépistage précoce eko permettre que soki moto wana nini bayebi yango ekosenga ke tozwa ye en charge malamu po tokoma na ba complication te na oyo etali rétinopathie diabétique. Ya mibale tozali na traitement oyo eza traitement médical. Traitement médical wana yango eza na ya efficacité makasi te na prise en charge ya rétinopathie diabétique. Bokono bwa diabète ezali chronique tope mutu oyo azali na yango akobelaka yango bomoi bwa ye mobimba. Kasi esengeli akima ba complication na lolenge ya bokono oyo ekobomaka misu na lolenge ya rétinopathie po ete balobaka misu ezali bomoi. Patricia Baswa Kanda pona VOA Lingala Kinshasa.